Charme na ye proteja kanga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanique kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour télé fortifié de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bébé ya moi ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba diamant noir. Bienvenue sur Diamant Noir TV, na servante Nabino, oh tout le monde à Lingaka, Gisele Umba. Donc les lots tozana makambu ya matanga, to lela ba obazo lela, na kati ya Diamant Noir TV boyebi ndenge zalaka. Babi aimons-nous vivants. Na ba place à boende toye bakake. Nzoto na biso wana jour montre suki sango. Kozela rate ce muninga sali fête après ce invitation yé. Mais biso na sambula to na kati matanga. To lela na ba obaolela kozana orgueil te sala relo roté ba mbongo no ke nango te. Ba voiture etikala. Donc biso toye tozo pour la mbula metoye. Boya ka bandeko. Tango to lela to tika ba orgueil to mikitisa congolais mikitisa de Diamant Noir alobaka. Simplicité les kinyo surtout tika ba vantar tika ba orgueil kitana yo po vieza pa. To kufeli moko ya ba musicien ya Weranson o na kombo ya Mimish Bass. Ndeto ekolela na bango tozali na Jordan Kousa tozo banana ye bango bazali ba icône ya musique na biso. To bengae. Bonsoir Jordan. Bonsoir Diamant Noir. Nsenga omono sur Diamant Noir malgré la circonstance à Mawa. Bonne santé. Ouais, ça va. Tozo salaka effort, to surmonter ba douleur, moni quand même circonstance au tozali, ça c'est monté. Donc voilà quoi. Mais eloko e comme libino lelo, est-ce que Jordan Kousa ndenge dit de image za si ma caméra tango bozaki na Mimish Bass bozaki na relation ya malamu to lelo oye ka rapport leki na bino akufa. Non, tozaki na relation bien. Et bon déjà il passe qui na problématique relation ça qui bien. Mais aussi peut-être chance à Robeta podium Moko et tout. Donc là ça en tant que ministre Congo. Et c'est un frère. En tout cas, tu as une relation avec lui. Tu as une hypocrite. Ce qui tu as une relation avec lui, tu as une à quoi bon naya mutumo beto banana biso za bien te to bebana par exemple ma koufi na ye ngai bongo na ya raté ce qui vraiment na ye parce que tout ça qui na ba relation bien et dit nos images à quoi témoigner to benga na ba moment nyonso non le problème c'est quoi en fait ba tout bazana besoin ba mona Jordan Kousa na ba place ou ba ambiance na ba château rouge na ba kota loyenge oh nga na mi pesa discipline personnelle tu vois lelo baloba batonga biso ba mise ba na poto ba sila et tout na garder moi dignité nanga voilà na garder moi dignité nanga olena bimaka ba mona nga na sala na parler na bimaka na ba moment opportun ce qui na likama sala na sala mais que orgueil peut-être pour mona nga trop te na milier yango ba qualifier nga orgueil mais je suis pas un orgueil je suis quelqu'un de bien beaucoup à sangisaka batu j'ai un grand cœur donc voilà tout ambo kalangati tuna motuna moko esuka eloko nini oyo salaka to secret na eza nini po lelo o garder toujours maîtrise wana malgré succès bozali. Bon peut-être ba croire péter tu vois mais nga na mela diamba te na mela masanga te na mela champagne te na mela ka vin te na mela ka whisky te na mela ka cigarette te na mela ka mai tu vois na lobby te ke ba tu peux faire ça ndé Singapour mutu na mutu fa ça ndenge na yazali et puis nga na ba discipline na za sportif donc na sala de sorte que makamnange ça la mingi parce que pour c'est important ba te belé peut-être ba pongi ba déglisha rango menga so na lali en tout cas na lali nanga alors ba mélange ya nyonso et ça la que so na bimi boé ba to ba monanga bien et nzambe pe a pas kola mafuta pour que makambo ça la kaka bien. Voilà quoi. Vous avez un conseil moko karongo pesa bandeko to baleki na bino bayelelo na musique. Okoko isa bango. Bon, au fait, et là on a kokoko isa bango ça, il faut pas basa la berrière biso salaka avant parce que biso to yaka na agressivité britandela. Ça dit biso ba oyo to sala ba guerre moko na ba leader makambo belé. Lelo
total sima tomona ke tobeta na berere mais époque wana esengaki bongo il fallait makambo ezala bongo mais bango bato bazoya lelo bana bango na besoin ba polémique wana te bana bango na besoin ba conflit wana te je pense soki kutu soki baseserane na bako bakoyebana nde nini oyo bongo bana wana babimi na bakishasa wana lelo bazoyoka bango babimi na polémique te. Tu vois, je pense pas qu'il y ait des exemples bien à suivre. Il y a des guerres, des polémiques, des conflits inutiles. Et si tout en est au Koufara Lelo, tout au Koufara Lelo, tout bon amitié, moi, je fais un témoignage que c'est comme ça qui a commencé à déjà une bonne chose. Mais ce que ça a kinga, qui sait, mon est le mimiche, l'obé gozoa, moi la main mususu, mususu na gotanga ba kombo tepo, abende. Une image. Il y a tika na coiffure ya Rebi ba ilo kanto akala. Il y a ça na ngoka atilelo et pas boire rapper bien. Donc il faut pas la citer ba kombo batou. Mais moi je pense que bana ezaka ka polémique té. Ce qui biso to salaga ba polémique ba guerre wana parce que ba ane wana senga ibongo. Mais lelo eza sala musala na yo bien convaincre le public ba otala bango yo poids impolitesse. Ça dit lelo to ba papa. Tu comprends? Avant être au sala ba guerre nga zala na mwasi na ndaku te na zape na mwana te mais lelo na komi papa madame voilà na komi papa na mwasi na ndaku bana sikoyo ba bando tapo bana na biso lelo ba komi na vitesse ya koyeba lingala na ya ko comprendre ba activité ba congolais ba sala kana poto et déjà na yoka soni bana ba kutana na nga ya kala ba zongela nga mais papa c'est quoi ça mais yango na zoloba yango na pesa conseil na bato lelo ba jeune na lelo bo sala berep so sala ka avanter bo sala de sorte que botambola na bino normal ya nzambe umela ka mekomaka ça dit son nzambe apakola ki o mafuta pour que lobi na yo ezala danger et aux ala danger vous avez même pas besoin de ko engager polémique mo quelconque conseil na ngango wana o ya kozwa ngo bien o pas kozwa ngo bien te na éviter mais au 2020 les autres décennies il y aura des choses qui vont se passer. Voilà. Merci Jordan en tout cas pour la lelo tout soukana wana totiko lela na muninga. Merci. Nena baloba soukana batutu oyo bazotala ngana mama oyo nzamba lola révéla engake batumboli mabule belé katikati na cimetière oya Pantin pour bakunda milimo mais sauf de donner ta vie à Dieu parce que le royaume de Dieu approche. Il faut racheter les temps car les jours sont mauvais. Tozo mela tozo seka tozo bossa na kesa na mutu moko asimba molimo na biso il s'appelle Yoshua Masi ya Seigneur Jésus-Christ. Nyonso koleka mais nzamba oleka te. Babi mokileza pamba Satan ya kawana po akosa biso quand la Bible Jean 10 verset 10 et bien que le diable vient pour voler et de rober et gorger. Tu que yo kanga mikana misala mabe kanga ka plaisir mokili poso mona soko tikango ba olula oto ba otalote loto ko tika minish azaki pe lokola biso. Et bon ndeko yo muto tika liso nzamba otika yo pasa lingo changer. On a pena azaki ndeko donc quand on a bien ndeko veut dire ndeko ya ba parler. On parler pena toujours ça va parler. Bon, ça fait mal toujours pour trop jeune. Vous savez pourquoi? Tant que bas âge on a un groupe sur le monde à Kala, on a un coup. Je peux te dire comment bas âge on donne tout l'engle la lobby parce que tu es habité en un clin d'œil tac. Ok. Donc tout ça là après. Message on va tout ça là après parce que toujours quand le message trop Jésus revient bientôt. Le message est comme trop. Donc le quoi peut tout le monde pour faire trop, c'est que tout le monde comprenne. Sagesse des amis et puis tout tambola bien. Pour tu es bien mon coloté ndenge bayemba na balanga nzebo. Simon Poso, Nzeta Moselu. Bonsoir Simon Poso. Bonsoir, bonsoir maman. Eh, oui, que non comprendre te ni nangozo le kate pa na internet za ko ninga na réseaux sociaux ni nika ozui kisi. Eza kisi te ze lo ba bota maranango. Omone lo mususu ro bota minango etika la ka nyekese. Ya musu ba omone betela ko no linete. Yango wana eze lo mususu bota minango etika nango. Bota minango etika li me on abi yo sikoyo oza okomo yemba tozo sani poto monio na matanga ya moko ya. Non, d'abord Mimi sa petite frère nanga ya mabele na ba fama azama ke petit frère andako eza te ke na yego yebele non moi na mabele parce que ngala mwana ngilingoto la presque ça vous wana o yebinga te c'est que ba somba lupango sika so ba somba lupango sika ko yebanga mais so ba somba kala o yebangai
mais il sali kasi to ningisa ndongo zo ningisa wana nga secret na oninga naiba telema non go Simon Poso kolenga na oninga naiba Diamant Noir za songi mingi ndo monanga na oninga naiba na kati ya réseaux sociaux na ba YouTube na Facebook et loko ni ne sali mba mola muki na tongobi na ke bouger kuna na mwana mama moni loko musuna vi on go simbela ngala mona ko nga mopena simbe sa ngo bien o moni loko musuna vi soko mukono soke koki kaka soke koki mo bakanga ngote parce que na force na ngelo côté hein na force que loko izalo ngokisité parce que bon mukono mona susuta na soke ndesiko yo nini babenga les États-Unis wana na okende na okesu na Italie obenga sukisi sikota na sokutana na trésor lwala ah kati yo ka ndiko so solibi to kena biso États-Unis yo kaka o trésor le sito kutana ki makambo eso kende belé na bongo baba sekene so ba yo kalenga na nzela mikolo question batu ya edino image oyo po yo mema sengo ton bat ba talo bazo sepela siko bandeko oyo bazana ba pasi ba mawaniti lelo ndeto ekolela okoyebisa bango maloba nini ya malamu na bandeko bazolela mwana mama eloko lobi esa kitoko parce que so biso no so bito lela ebembeke pola il faut to kabolamna ezalo kwa to akipuka kwanga moko me ekangele keseni muswa ko kanga ntolola muswa ko kanga ntesa muswa ko kanga na tinga yango na siko mutu na mutu fa jouer rôle na ye parce que batu misuba ko sala côté mususu ba ko yamba batu misusu musuba ko sala côté ya ko vandisa batu misuba ko sala côté pona ko bondo batu ba kufeli mwao siko moni bandeko ba bonda biso ma ba misisende ba ya ba lungu na biso mwa ba susena pona ni to ko sala ka triste bongo te to za prene lo aki mutalindanda il faut to lela na lindanda ça ti to lela neti na bulu yekete il faut que lela na lindanda asa mutalindanda ti butsiko to leso na ndengini parce que loko asigesa sona mokilité tout est vanité de vanité yangwana na ngina tuna est-ce que yo soko kufa ko mona nzambe yo est-ce que yo bogisi tala tu na question Diamant Noir pas tout non yo siko soko kufa mona nzambe ngana tunio na yo pesa muko yo yambango tuninga question yo yambi Diamant Noir to tunelelo ata yo mo simo yo lo na Diamant et ça le problème te yo zongi c'est l'empêche ngo to kuta no to mona nzambe ngana za ba problème te na batu ngana so na raté balanja Diamant Noir ba yebi edino image ayebi na luka ba problème te est-ce que yo za na binemi no ba olando ko kosa te za la sincère simo ngai ngasoko sunga nemi soko sala misala mabenza balaki singa yangwana okiminga oui tala kande basala nga kitoko ndepe basala motema elengi naza elengi koleka madeso agoma na motema malamu nena tuna lelo makambo oneti ya ba polémique ndezo leka makasi to profiter ka to tuna ndenge bandeko na biso polémique makasi to likambu question na ngeza likambu ya ndeko na biso to moni Moïse Mbiye waza pasteur est-ce que okoza na commentaire nini komona ndenge batu nyonso bazwi likambu ne komi ya tout le monde omoni soki to lobi pe Moïse azamuta Moïse ça ngoni sola sikapite eza ngoni loka sikate parce que ndenge omoni loko musu to bake loko lonaki yango ko buka c'est que ça biloko moko salaki bandakala et biso to yoko songo na retard et ko manifester na siko to asapende ko na biso moko et loko ndi Moïse loko zani mwana lolendo soki azani ka komikiti sabiki na salaki loko moko boyebo limbisanga ça passe vite ngana limbisanga nga ya ngapo balimbi ngapo ko limbisanga bo ngana ko limbisa mudu ngana nzambe il faut pas limbisa ngati yo ya solo ndeko na ngada non mono shosho na tete na ga shosho tendo zo banga oyoko songa na retard parce que ngai soki na lobi likambu omoni ka ndeto sono sona wana likambu mama okolala tena ko lukoka bo tata na beto ngana ngi to sile na biso ya to so kufa to so yeba te omona ko lalo kina nyo na ko swa tinyonga ki mukolo bo ya likolo makambo sane bele ba no tuna ngo kanisa ke nemi pona motike ke sopanga na na kote na lola tena ba no kota na buzoba ya ko jugement na yo to wumeli na biso tena mokile siko lingo yebisa Moïse Mbiye otalo ah oui so lingo yebisa Moïse Mbiye na linga ke mingi ayebi nga pepie bango nyoso na ba Mike Kalamba yiwana basaba tutoyeba ina biso mais eloko ndie na ko yebisa Moïse na eloko concernant nini na ye concernant ministère na ye na lobaka na ngope na lobaka na Mike Kalamba to kutana na interne yibisanga Mike Kalamba soki olingi succès na yo mata zala fidèle mukolo asa ona so yo kangai soki na bana Mike ke soki okolinga ministère na yo kende avant zala fidèle mukolo ko sala ka être fidèle nyonso kare ko beba asa conscient wana yango siko na koloba pe na Moïse, omoni eloko mususu na vie, tu es encore trop jeune. Osa trop jeune, osuipe
to le pouvoir ba peso ya kokamba ba ministère au ser na moi ba tebele yeba kaka komi kitisa yeba pe kaka el kolinga ko ya na babiloko netse ba piti to moni pe soki po bala ki en ngoko tsayo pe mo équilibre mutu musupete tokola ba pe simple la lobaki simple la bible la lobabi oya kolinga bala abala na opa kolinga bala tazala neti ngai azana ya musuye bala ndineti basango ba kana bango bala ti ya musuye ngasa la pe bon ezana ngo malamu mais ko tsala ka babuso ba buena ba nini ni kitsa mo personnalité mais na linga ke mingi ondima na yo eko kitsa ondima ngana sansi ndenge ngana zala ka kuna te ko kitsa ndenge ni ngana ka kuna te eko kitsa ondima ba oyo bimsuba on nga ko kita eloko bonde ko kitsa ondima na yo ba oyo to mone bele ka yango ya muke mute kitsa ondima ngana ko kitsa ondima tiche la fois beaucoup ngeloka kwa ngana period bona boza eloka kwa ngana period yango mute kitsa ondima nanga poto sukisa na yo na bike émission za lengi mais to continuer ngata sima mais conseil ni no pesa bande ko na biso nde ba rando ezo sala mamingi oyo zo mona ngana leki ngai ngana leki ye ngana leki ya mutaleka kana na mokili mutaleka soko ndeka ka mutu na mokili les gens s'embêtent. On les camoutres mon kinde, soko ça bien éduqué, ndenge na somona kaki ça bien éduqué, ko ça la polémique et là on y sonne sa éducation. Si tu es bien éduqué, tu peux pas faire d'autres choses. On soit qui t'es pas na bino. Au moni eloko mususu, oye poto pona ko lukate mama. Oye talande maboko 8000 km to tiki. Oya ka pona ko sala babusoba to bomanaka. Ba ko tuna communauté nini, communauté congolaise. Et puis ça kana ma wa bandeko. Na ba ezate ke et ça rabiso ba tout ce que maman na batatate moi na 90 a comme na 30 ans asa comme maman ba maman tsoba no sita age ko bota na 30 ans moi siko biso to bi makaba na bike poani et lo musumu ta yebi pe ça lo kolo yoki angote o moni na viso ko saka muta ko tuna ba ko yino mokili mobimba o sape mutu mobimba kaka o moni lo musu ya ba rando ko lekana nini te ba lekaka makamususu o ko lekana ngona dans la réseau société, c'est mieux tu cherches quelqu'un là-bas parce que l'intimité mususu ezalité que les réseaux n'habité différence ba ba réseaux sociaux na makamususu secret oui parce que intimité mususu ko les kanangote luka mutu wana bo solo ça quand même ça crée quelque chose de bien yo lingi OK no yebisa mutu makambune ozolo bango sur les réseaux sociaux est-ce que mutana soka bomi otasalo munite ke obimisi fini en danger na sens wana yango na to émission vraiment ya ko sala ba polémique ndeko nanga na saka na sala wana tingana par la mission landarango ngala ndanga mingi éducation na sala sociale concernant éducation ndenge ni basi bazo bwa biso biloko ndenge ni mwasa ibo lamba te ndenge ni mwasa ibo kanga liputa te ndenge ni mwasa ibo sugula soutien te nyonso wana na kotsa ngona kati pona ko éduquer mama apo mama soka baby sina ndako biso no soto baby poto boka makamige pa mama yambo pe na diamano po makambo ni za très bien ndengo pesa ba conseil mot de la fin na bato balandi mbote mama ngam na muta batebele na bite olukelinga makambo on est mbote te ka mbamba na pesi mbote pa ya grande sœur na ngai na Londres et na Londres Anipombo Anastasie mobali na ye Jackie Kalala to bombi ba na mokonza ba mama e moko na kati ya diamano TV lelo ezestembo dino image hayalelie panza sango ya Congo hayalelie sisi vita hayalelie Mobutu Salame hayaleli Mimi Shebase na lelie hayaleli Mimi Shebase na kombo ya Igwe Ngema hayaleli en tout cas na kombo ya Wenge hayaleli mokonza ba mama to ya mapata yoka mokonza ba mama en tout cas yonde oza mokonza ba mama na kati ba journaliste na yo biso ba diamano akasima na yo mais lelo to kuto na sangwa mando leli Mimi Shebase est-ce que ataki ngeni na yo relation ni bozaki relation na zali na ngona Mimi Shebase mingi diamant noir balobi diamant noir il faut kota na kati ya molili il faut kota na kati ya histoire il faut kota na kati ya panda sanga Congo il dit nos images le meilleur de Paris pour comprendre ma solo Mimi Shebase aza artiste comme tous les artistes naeba qui na bane ko apprécier en tant qu'artiste c'est wana ezana numéro 1 na de Mimi Shebase azali papa et moi na biso papa Michael voilà abotana massa na ngai Solange Kufonga la sexy dans cette akin que c'est mené ya Mimi Shebase agi ya biso to banda sa na ye to oliana to mela na ye voir même jeudi oh Mimi Shakufaki mercredi azana biso na téléphone abenga pas Solana mwana Michael donc voilà Mimi Shebase aza papa ya Michael papa ya mwana biso
Yangwana, au moninga mokonzo ba maman lelo na yena pinzoli, nazali na cimetière, na kunji mimish, accompagné ya ba Tanya Bwilu, ba Jilika Yembe ba idino image, ba Kim Kabongo, ba ya Sisi Vita, ba Mobutu, tozali na bango to kunda mimish bas, to ya Diamant Noir yango moni pe tozana yo to eti na salle, na minute au panzana. Mais tu as tout na belaki et le roni ne soit qui est négatif aux agnes mercredi. Est-ce que ça na santé bien? Mimi ça na santé bien, ça na bonne santé. Mais sauf que le moro Mimi ça ne alerter. Alerter batu pe o bazale pe menaye, ba musu va peut-être vraiment attention té. Mais Mimi il était attaqué, il était combattu. Mimi ça a attaqué to bando Solana ye. Abando Solana maman moi na ye, Solange Michael. Le papa de Michael, Mimish Bass. On est ensemble. J'ai des larmes aux yeux. N'a besoin de bimsama, mis son angate pour n'aller déjà trop. Mimish Bass, on était ensemble. J'ai dit, oh, Mimish Akoufaki, mercredi, à Solène et moi, on est Michael. À Solène Michael, on appelle caméra. Parce que là, qui fera les cadeaux à Noël. Parce que c'est Kinshasa ou Melaki. Donc voilà, Mimish a bélité. Mais Mimish, il était combattu. Et c'est on a pas Koufi na Bonzambe. Parce que la dernière ministre, c'est comme ça, la santé va attaquer et à Milati qui va bouclier. Va bouclier, va bengi le sambo, va bengi prière. Azaki accompagné na bandeko, au puis bandimela nzambe. Salaki va prière. Donc pour nangai, oublions tout ce qui était mimiche basse, mais tout le va repose un peu. Et puis na ministre oh Asima na boka Mozali, le tout puissant créateur, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Madame malade Azaki na ngote, Azaki ne kolia bien tout ça par problème Azaki. Non, mimiche Azaki na problème mon côté, il y a santé. Mimiche Azaki comme tout le monde, mutu passi ou elle boum passi bilo mo abongo mais oh et comme elle biso mimiche abilité puisque na le banao que j'ai dit oh mimiche akufa qui mercredi à soleil na maman moi na je parle pas de sa femme. Na bi maman moi na basola qui parce que faki mimiche a mona mwana mais basola qui appelle caméra na Maiko mwana ya mimiche basse o botana copine na Solange kufanga la sexy basola qui mais siko lelo ba appelle les ali so mutana téléphone na mimiche a mona ba appelle la Solange mais siko lelo tango moni ko kufa ndeko yo moko zaki na ye na bato batikalo basaka le fundu o ba rando ezo le ba internet ba réseaux sociaux comment ndeko lelo akufi ko lo bani na bande elo na rolo bato tamba na obanga nzambe totamba na obanga nzambe kobanga nzambe eza ebandele maele gata band to garder bande na biso to se respecter parce que les valeurs ne s'achètent pas et puis mutu mona mokilaza éternel azate lelo mimiche lobi ngai lobi yo lobi edino image lobi o kuna o lobi to ebité c'est Dieu qui sait mukolo pour la kufaki mimiche basa benga copine nga Solange kufanga bi ebité pour la kufit alors que mimiche ebité ke mikolo ya uzatu na tu vois. Là, ça fait très mal. Donc, et comme il mimiche le but, pourquoi pas, et comme il a peu moutinho, parce que nous sommes surtout destinés à Okufa quoi. Tout le monde est en Nzambe. Et là, on a le bagage au Bang Nzambe, c'est Bandela Maele. Rando, Eza Missa Mabe. Rando, Eza Missa Mabe. Rando, Eza Missa Nzambe. Rando, Eza condamnable. Pourquoi? Parce que Rando, c'est déplorable. Dans le banasson, c'est que. Rando c'est du mensonge en fait, c'est du faux. Rando ça veut dire qu'il va fonder histoire moroboye, va créer histoire moro contre au Diamant Noir, va représenter histoire au va fonder en fait. C'est ça Rando et Rando c'est détruire les gens. Rando ça détruit les gens, Rando et bomabatu vivant, ça veut dire que spirituellement bomabatu. Bah c'est si vite à côté ngadu na mambo na le baté ba kimika bongo. Bah yana nga alinoko. Dato tuna na mutuna mutie mokonzi ba mama. Mais yo za ki pepa king kestere mené au bison stoye biaza icône ya musique congolaise. Mais depuis au longa pas na etito comme na lelo, est-ce qu'on continue à Moussa Noana à part côté na biso oya côté na biso la journaliste et tout va chroniquer. Ngai normalement na danseuse chorégraphe professionnelle mais na évolué professionnellement na comme agent de maîtrise. Na cadre lelo na kata société mais na une école de danse na ngai o na salaka en bénévole pour les enfants autistes. Donc ça veut dire que na cadre de mairie na biso na aussi les grands à travers madame le maire que je salue, je profite aussi de saluer la mairie. Donc, madame le maire n'a proposé à faire salle. La salle à danse pour les enfants autistes, c'est pour nous faire la joie de vivre. Parce que les enfants autistes, c'est comme si les enfants qui ne comprennent rien du tout, de tout ce qui les arrive sur terre. Et moi, j'essaie tout simplement de leur montrer qu'ils sont importants dans la société et de leur donner un petit peu la joie de vivre en fait. La salle à gratuitement, mais à part ça,
délégué syndicat pour protéger les droits des salariés. Je suis aussi agent de maîtrise ici en France. Je maîtrise l'administration française. Nous appelé sous-chef d'équipe dans la France, dans la idée logistique. Donc, on a ça là, on a les médias et Zali pour apporter un plus dans la communauté et pour conscientiser notre communauté, apporter un de plus et jouer aussi à la courtoisie. C'est la tenue question comme moko et le nini on a média yo mema o ezala kité lo ni akitoko yo mema na média. Et là on a mema na média ezad ba délivrance à kafu. Et là on a mema na média ezad ba discipline naza le commando de la presse na yaka na média na style yake nazali chroniqueuse mais na yé déjà nazala mobali na yé na beta de ba Zénith na ba Olympia na Kester ça veut dire nazali déjà artiste avec un grand A na yé lukelo na musique te na média te mena ko apporter na média. Exemple na ngana média esala ke ba konifwa ti lelo ba luki mabala bomoni ba Chantal Bola babalaki bomoni ki ba Bibinda babalaki bomoni ba petit tour na Belgique nani comment moi nonani Anel Ballon d'Or. Ça veut dire que ngana iko apporter exemple moko ya kolobake média iko apporter biso le côté biso ne to apporter na média ba Anel Ballon d'Or babalaki ba Chantal lelo yo ba so pe ba abicho Trésor, lettre A, Abicho, Trésor, lettre A ici c'est Paris, on ne parie pas. Donc voilà, conseil, on a roloba, ezarake, média, oh bah on a bien na sima, bolinga boya netibiso, ça veut dire toujours na média, netinga mo konjo mama, netibiso te netinga mo konjo mama, na zone média na mobile na ngai, na za cadre na CDI, na za agent de maîtrise na France, na za mère de 4 enfants. Donc, je suis responsable en fait. Quand il y a un média, il y a un boule qui est un média. Il y a qu'un apporter quelque chose. Il y a apporter quelque chose dans la communauté. Parce que Internet est peu sanguin le roté. Il y a une cassette vidéo. Quand on a bêté bamboka na balong histoire na king kese mené ya balong histoire bakata monanga ba wobokele. Na bandanga na vidéo, batalanga na vidéo, batalanga na ba DVD. Lelo batalanga na internet. Donc, on a une série illimitée. Ça veut dire que ngana matarte na kitarate ngana muta succès ngana zawana ça veut dire que boyebo matabo kitabo tika ngaka place beaucoup tengai nazala ka wana donc voilà était musique simsa kutu kisite libala kutu simsa kisite maman ko sabiso beto ndimaka ba simba kisite la musique bandanya bato ba simba ba kisi bazana ba sembo na bango vient na idée d'image à contredire mamna lo baté bato ba na ba kisi ba ba sembo lo mona ba tatouage ba piercing bani banini ngana temple Saint-Esprit à part style nangai ndongo mona ngabo na na symbole moté na na singalo ketute na na tatouage na la fille naturelle na ça ma belle essai na ça c'est le otendo mona ngabo et dina image de bango quiz ozo mo prendre non mona ba quiz so e bina ba Zénith na ba Olympia bétonné cimenté na la karaboé donc moi c'est apprendre où à laisser batu ba sepela na ngaka na boé ba romesa na ngape kana na za bo diamant noir yo poza boé na ko sepela pe otika la kabo petite terre. Parce que baso ba aussi ma produit à la fin à la longue on a un produit infini ndengo za boye aux naturel sans hydroquinone tu es toi moi je suis moi naza artiste na ebi secret ya toko ça dit tonga ou bien robaka ou bien ni mais so on a gardé couleur à Simon Kimbangu dans toti la mama Congo. Ça veut dire la vallée de la femme. La vallée de la femme est à couleur au Nganango. Voilà, tu vois qui moi cité, tu vois qui danger. Na repère ça conseil la communauté. Mingi conseil na ngaza to bang totamba na obanga nzambe. Ko banga nzambe ezebande ya maele mukileza nzambe. Zaba mutu zaba valeur betu par rapport na ba différence yena. Gata band. Tu gâtes ta bande, tu vois mec. Tu vois meuf. Garde ta bande, c'est très important. Ça apprend où à laisser. Merci Diamant, petite sœur. Et dis une image. Pendant ça, à Congo, dis une image, les meilleurs. Et dis une image, pendant ça, à Congo. Les meilleurs de Paris. Oh, il y a ça, mon conseil, maman, pas idéologie, pas boyebi. Voilà. Oh, il y a fabriqué président, il y a un média, pas boyebi. C'est une image. Les meilleurs. Tant mon conseil, maman, les meilleurs. Oh, il y a boyita là. Ça, mon kina. Oh, bah, il y a magioté. Après, on a matanga, fallait la canne, donc petit camimis, les hommes connaissent.
biso mpe balekaki biso na mbongo na kitoko me molimo na bango moto asimbi eza nzambe mingi tosangani awa totangisi kaka maa miso elobeli biso eloko te c'est ça que esala pasi komonaka bato nzambe akeli apesa nzambe mokongo eza kuwa na ndeko moka mwasi na ye napesi ye mbote alobi nanga ke ngano tolobanaka te me ndeko wana todisikitane jukwa na 2013 mpo monaka ela mosusu nzambe alingaki napesa ye mbote na esika oyo mpo azwa mwa mayele na eloko moko boye totika fiere na mokili oyo toza na cimetière esika bakunda fiere oyo oza na sac oyo oza na mbongo oyo oza na elamba te basi okufi baanjoli baolulo te mpo ozalaki na sac ozali na elamba. Mon fils, Mimiche, otiki ngai associé na ye okololaka ntango nyonso po Mimiche otikeli ngai bana nakolinga bakoko na ngai oyebi pie nde nalinga bakoko na ngai bolingo oyo opesa ngai yango na opesaka na bakoko na ngai Mimiche kende malamu papa. Ton âme repose en paix, Donne-moi les sons. Diama, Gisele Umba, Gisele Umba, Nakoli nana ya Diama, Gisele Umba, nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, Diama.